Oui, bandeko bokoto. Bokoto to sur la makambo mboka. Merci mingi la bandeko bazoko nyoso bazokota. Bokoto bandeko na ngai to sur la makambo mboka. Bolimbisa ngai na bandeko partager na groupe. Bandeko bokoto to sur la makambo mboka eza très sérieux bandeko na ngai. Ba Congolais, ba Quinois, ba Louchois. Situation est à catastrophe. Situation est à grave. Situation à Congo est à très grave. Beaucoup de bande kolangai avant la bande ko so makambo o ya makambo zo le ka pour le moment. Eza pasi bande kolangai. Eza pasi. O balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Ba kinwande balobaka kozanga koyeba eza liwa ya ndambo. Merci mingi na Kansai Serge, merci ndeko na ngai ndenge koti. Ce que partager ko sala bien parce que ça message moko eza très urgent na ngena sala même émission te. Mais comme ba bengi ngai il faut na lobelango bandeko na ngai eza très grave et très urgent. Merci mingi na vieux Vincent Kambale, merci mingi na grande dame Yoni Chebanzi. Bandeko situation ezoleka na est ya mboka. Félix na bandeko na bandoki. Baza bandoki. Situation ezoleka na est ya mboka bandeko na ngai bitumba eza makasi. Boza informé te bazi chaîne nationale, ya télévision nationale, bakangi yango en otage à la gloire ya Félix. Babando kumisaka Félix. Bala kisaka bino neke Félix alati ba montre. Mais ce qui se passe à l'est du Congo, mes frères. Bandeko, bolongwa nakati ignorance. Bolongwa nakati ignorance. Congo eza na bitumba moko baza ko boma peuple congolais. Lobby. D'ailleurs ba nauti ko yoka ba uti ko yibisanga ke même société civile ya Rutshuru elobeli yango na est. Ah, babenga ba iski armée ya Uganda o ekoti na Congo, armée ougandais o ekoti na Congo. Et donc ba yebite soki na Uganda militaire moko atikali kuna. Ba koti ba militaire ougandais ebele na Rutshuru balobi, muto abenga lobi ayebite soki na Uganda ba militaire musu batikali kuna. Soki nde mbango tu ba koti na Rutshuru. Ba eko ide nini M23. M23 eza nani ba allié à Félix. Félix muto amemeli biso wana. M23 na 2011 tango babotola ki Tshisekedi pouvoir et pas Kanambe. M23 et revendiqué qui victoire et nini, comment on appelle ça, vérité désir na Tshisekedi. Ça veut dire si on comprend bien M23 est la branche militaire ya IDPS. Parce que en 2011, M23 est revendiqué qui victoire une vérité désir na Tshisekedi. Et les mêmes M23, tango ba bengani bango, ba bengani bango wake na Uganda. Muto ake kozwela biso azongisi le biso bango le susu, c'est Félix muto azongisi biso M23. M23 ezaki ba komaki dia ba civil. Bazaki dia ba réfugié na Uganda. Muto ake ko signer na bango ba accord. Azongisi bango na kati ya Congo. Ezali Félix asinyaki na bango ba accord. Accord nini ba sinyaki na bango? Bango moko bato M23 balakisaka yango eza ko bomba te. Ba signa na M23 ndenge Félix asigna na bango, il faut bazonga na Congo ba intégrer armée. Et koza na bataillon moko. O koza composé na batia M23 kaka. Bakoya ko placer bango na Banzangungu. Des places bazalaki même tango bayaki Félix azongisi bango ba fanda na Banzangungu. Ba accord oyo bomoni ezo bomisa bato eza biloko oyo Félix asignaki na M23.
qu'il fallait que M23 a intégré armée. Mais comme Azamuto a respecté Kailo côté, bandeko yo tala ndenge bandeko na biso bazo kufa na est, lobby ba Uganda ba koti bandeko na ngai. Muto abenga lobby na Uganda ebite soki militaire moko atikali kuna. Ba koti ebele ba eko sala nini parce que Félix a signé ki ba accord na ba Tutsi. Et accord na bango, il faut accéder de 300 km à question. Oyo Mouzé Kabila a koufela a boyela ba Rwandais. Félix il avait accepté ça. Mais les lois sont Sabino. O Kagame aza boye. O Museveni aza bandeko. Félix il faut aye bisabino et loko nini oyo ba Rwandais baza kolanda na est ya mboka na biso na Congo na biso. Okomona ba fanatique, oh, est-ce que Félix Mutunda memaki bango na Congo? Mais ce qui a memaki bango te. Mais pourquoi pendant tout ce temps, groupe mouké ba militaire, il y a M23. Bozoko kako déloger bango pourquoi et comment? Bazana bango ka mouké, boyebi na bisika ni pe bazali, bozana ba drone. Ndeko na ngai. Mémoire nangai pa ya général Elou Kimonga Undu kulutu nangai en tout cas ayebisa biso boye ngana wayam soki omoni armée za ko bunda eza ko échouer yeba ke trahison eza na tête ya armée voilà eza conseil au général Elou ki ayebisa biso soki omoni armée eza ko échouer trahison ezalina parmi ba tête ya armée. Ndenge bozo mona ke armée wana zo kokailo côté. Les trahisons ezali à partir ya Félix kokitana chef d'état-major. Bango tout bato baza na commandement baza complice ya massacre ya peuple wana. Na côté ya Mimosa. Ba côté ya nini bandeko côté oya Goma bakomba ngo kimi nga tellement na lolo baibele bandeko masasi ezo beta kuna ba uti ko benga baso yoka ndenge ba bombe za ko beta depuis lobby masasi za ko beta ba Rwandais baza ko beta baza ko bombarder na ndenge ya blagité. Mais tozo zela muto a prometa ki soki ayoka tamo scarmouche kaka ayoka kaka. Regarde bien mes lèvres. Selon Félix. Regarde bien mes lèvres. Ba me kaka na yoka tamo scarmouche muke. Félix. Masasi ba bombe eza suma kamba scarmouche te. Tozo zela otomona. Lata teni kende na front. Félix lata teni kende na front. To bande komona maréchal na front. Bande kona biso ya Kinshasa bofandeli ko bina. Parce que IDPS et Kangi chaîne nationale en otage. Baza ko lakisa makambo ezo leka na STT na télévision mobimba ba lakisa bino kaka ndenge Chilombo abima. Baza ko kufa lokola ba nyama na ba militaire baza sacrifié. Ba militaire congolais. Comment bogo ça kozala si bête? Plus que même les bêtes. Baza kotinda bilo bozo kende okufa lokola ba nyama. Maladie à Congo c'est à la tête du pays. Le jour Congo est kozwa un fils du pays, un responsable. Ba makambwane ko sila. Bande boli misa réseau ça la ma caprice nango. Ba makambwane ko sila les problèmes eza Félix et bibilo koné asignaki na bango. Ba Rwandais ba koti ebele. Ba Uganda ba koti ebele mais mukoloni ni Félix ako déclarer nini état de ne ba benga nini état de guerre na batwana. Félix mukoloni no corrompre ni relation diplomatique na batwana. Après ce qui est grave, Félix atanga kaka Kagame mais Félix atanga ka Museveni te. Félix atanga ka Museveni te. Et pourtant, ba Ougandais ba uti kokota ebele na bitu ba soki na bitu so ba kota ta ba 200 000. Ne bande ko ya Kinshasa. Bo fandeli balle za nango bien, c'est bien. Est-ce que bozo yeba ke na est ya mboka? Ministre na bino de défense Jean-Pierre Bemba.
aza kolakisa bino azoloba vérité makambo ezoleka na est ya mboka. Lobi kuna bokoyoka ke Goma ekwei, Kisangani ekwei, Bukavu ekwei, Manyema ekwei. Félix aza complice ya massacre ya peuple wana. Bofandeli kaka o namoni mama oyo saleyaki bokechu image. Comment on a dit là parce que Lili ceux qui m'a vinga. Bon, na bombi na de toute façon c'est bloqué ngai. Na ebité batu mususu bazana maele, mama oyo afanda kali na poto, bana na eba na poto. Souffrance ya peuple wana. Pona ye po amoni match bo gagner match. Depuis Tobanda c'est la première fois na moni mama wana sali vidéo. Pona kofinga bokechu. Po bokechu a dénoncé makambo eleka na est. Po ba gagner match. Baramoko a sali vidéo yo bokechu makambo to lobaka ozandoki. Mboka eza ko avancer, Félix a prêté serment, Félix est président, mais yemo kona bana na baza na poto ha. Oh soki Lili mavinga. Mama, oza mukolo, il faut qu'on se respecte. Biso tozo bundela ba mama ba innocente na ba innocent, oyo baza ko vivre vie moko o ba mériter yango te. Mais yo likolo ya sentiment na oyo ya foot, oti ko sepela na foot, ndenge bo gagner. Ozi mi télévision caméra olobeli Félix ok siko lelo na kosenga yo zwa siko vidéo nengo lobela ki bokechu pro bokechu telema makambo match telema siko lobela makambo est ebisa Félix siko zo bomisa bande ko na biso na est soki Lili mavinga bande ko yebi mama wana atindela vidéo ponga bloquer ngai botindela ebo ebiseke asala siko vidéo comme asala ki vidéo ya esengo ya match denga baganyaki akomi ofinga bokechu. Sala siko vidéo ya ko dénoncer makambo ezoleka na est au président na Félix a prometaki batuke soki gana yoki atali sasi moko ebeti na ko beta de toute façon alobaki ko singa parlement na Sénat pa parlementaire bazonga ki déjà depuis lobby a bengisa bango déjà toyoka déjà atia ba missile na ye banda ko beta Rwanda. Azo abengisa bango parce que peuple azo kufa. Félix a prometa ki batoke akotia ba akosenga parlement na Sénat pour abeta Rwanda. Ba parlementaire ngo ba uti okota ka lobby. Mais il faut yoka ba pungi. Ba parlementaire bazo lala déjà bazo lota 33 000 dollars ba yaki nde ko lala ba parlementaire. Mboka endenge nini obande ko ngai bato ba mériter ko zwa bazwa kate ba militaire il faut bazala bien payer ba professeur ba maître ba école primaire baza payer te mais baza ko futa mutu kaka po aye ko fanda na parlement alali na epongi 33 000 ya ofele atel mukolo moko ko tombola loboko pona motion na parlement ezate. Mais à 33 000 bande ko ngai mais ba futa ka ba professeur combien ba maître à école primaire ba futa bango combien les enseignants en général ba futa bango combien et les militaires mais bino pe ba militaire bo fandi kimia boye bozo mona ke ba mususu baye ba si ba voter déjà budget ya salaire na bango 33 000 siko ya ba militaire za combien salaire ya ba militaire c'est combien parce que ya ba député to yebi déjà que bossi bo pesi déjà ba 33 000 mais combien oyo bolobi pona ba médecin combien oyo bolobi pona ba enseignant pona ba militaire bon mais la biso ba distraction ya ba foot est-ce que bozo yeba te que foot eza ko faire partir na ministère ya gouvernement. Chaque ministre, chaque gouvernement il a un ministère nango ya foot, ya sport. Oyo bolelo bozana ministre nango ya Kabulo na Kabulo. Et ministère ya sport et koti sakambongo. Et koti sakambongo ndenge nini. Tango boza ko former ba jeune. Et ba jeune na baza bien formé. Et tinda kake ba équipe muso ya ko somba bana wana. Et ko somba ba memi bango libanda ba ke kuna ko beta yango mona bazonga bakoma ba professionnel. Mais sikoyo pona ko répondre kana mama oyo uti ko finga bokechu.
gouvernement na bino est formé combien de joueurs oyo baké ko beta na Coupe d'Afrique botangilanga combien de joueurs o baza formé na Congo ou bien babeta na Congo sur place na kati équipe nationale baza te ata moko azate na moi qui na se trompé déjà eza échec ya politique ya nini ya sport eza échec. Ça veut dire Congo et Koki ko produire ata joueur moko localité pour akende ko beta na kati équipe nationale. Ils a échec ya politique ya sport. Parce que Boboni ni na foot, ba compétition locale les a les sous-souté sélectionneur tango a sélectionné a Koki ko sélectionner ba joueur o ba beta na Congo te parce que équipe ni compétition les a sous-souté. Ça veut dire politique déjà et sport et ça kokufa comment Félix a cause appel la fierté ko lobela sport na Congo pour na équipe nationale mobimba nulle part va recruter ba joueurs locaux au ya Congo bazate parce que kakni niveau ya football les a trop bas ba joueur tout au moment ni ba beti kuna ba uti ni banda ba mususu ba somba bango kala lokola ba chance memba bayaki mais mingi majorité na bango 80% même 90% eza bana na biso ba botami awa. Ça veut dire biso bana ya poto ba toto tangisi bana wana ba foot tokende kotika bango na ba terrain ya foot ba osala ba entraînement ba komi ba joueur lelo ba komi ko betela bango tolo Félix mutu asali poto ko ma qualifié Félix a footela mwana ya nani foot na bana nyonso wana po awa na poto kokende kotika mwana na foot tango za mwana muke c'est de l'argent. Boye bisanga siko Félix o bolingo bokumisa na victoire ya Léopard Félix a futa na bana nyonso ba beta kana poto akenda kotika mwana nini na foot ou bien futa mbongo ya mwana nini boni buzoba boye bino bato amikolo mama mobimba ofandi boyo au moins oyo ke la passe ya ba mama lokola yo baza ko violer bango ba mama mosusu azana bébé na maboko ero ayebite soka kolala wapi azana nzela ya zamba zokende soki banani akuta na banani eyebani te. Mais yo maman au vi micro no po olobela makambo ya match au moins o dénoncer mandenge ba maman na biso baza ko souffrir na est ya mboka wana bato il faut basa la fière na équipe makambo équipe nationale eza gouvernement na bino te pour échouer na ndenge ya sport bo produire ata joueur moko te ba joueur tout ba ye wana ba beta kalibanda et majorité na bango bazoueli formation awa na poto kaka ndenge tozolo bake il faut to protéger diaspora preuve que bomoni ke diaspora lelo e kolongola bino soni na bana ya diaspora ba e ko beta yango tolo bake il faut to protéger diaspora parce que source o etikali ya avenir dans l'objet de la diaspora les preuve za wana ke na Coupe d'Afrique diaspora mutaye ko défendre bana na biso ba beta nde ba e ko défendre. Gouvernement na bino na politique na bango ya sport ba koki ko produire ta joueur moko localité azate aza nini te aza aligné te siko bino bozo monango c'est normal ça que mboka mobimba e koki ko bimisa ta joueur moko te aza sélectionné bon monango normal ça veut dire na vie na bino boko fanda ba sali la ka bino na ba joueur ba saleli bino bango ba former les bino ba joueur ba préparer les bino ba joueur ba eko bete la bino armée na bino bozoko ka kubunda te il faut nini Sadek na Angola ba ya ko bunde la bino nyonso il faut ba sale la bino kaka équipe nationale Belgique atindi ki ba joueur Allemagne atiki bandeko comment to ko vivre bon petit lokola bongonda o ya pembe azama na Charleroi awa petit oyo mosusu oyo comment il s'appelle Oya Mundele Obobo Finga Mindele Piqué ce qui piqué Asa ya poto Basa Belén donc équipe mobimba moyena tanga grand gardien na bino amwa na France ba parent na France ça veut dire bino gouvernement mobimba bo vivaka na aide kaka tina niveau ya foot il faut ba ya ko aider bino na ko bunda armée il faut ba ya ko aider bino après boza fier ya ko finga bokechu azolo ba makambo eza important ya ko lobake mboka etambola ka boete mboka etambola kana édité po boli alelo il faut nini UNICEF banini batinda ba loso PAM programme alimentaire mondial batinda biloko akolia ba masangu o mboka ekomi moi bien mboka mobimbe evilaka na assistana il faut ba aida kabino
Donc wana eza kolakisa bino bato bozo sepela o bana poto bino boloba kaka musika bo sala keloko te to omoni siko koloba na biso ya musika ba produit toza kotangisa bana na biso même na ba foot bomoni ne ba ye ko sauver bino na niveau ya éducation na uti ko mona ba uti ko présenter un examen d'état na yoki ba français na bango na lobi nzambe na ngai na uti ko landa na lobi. Donc bande ko na biso ya poto to tangisa bana na biso bango ne ba okende ko sauver Congo kaka ndenge to uti ko sauver bango na Coupe d'Afrique. Parce que bato ba sauver Coupe d'Afrique eza bana ya poto bana na biso ya diaspora o biso to boti awa. Nga chaque semaine na kendo tika mwana nga la foot chaque semaine. Siko tango soki mwana ana zui grâce a comme grand joueur boko ya ko kumisanga komba Félix. Que grâce à chef de l'État, yango to komiti na kanini tolongo l'Égypte. Félix mwana na ya beta bal. Soki ban grâce na ye, pourquoi mwana Félix a na stade te? Pourquoi mwana Félix a beta te? Bandi ko bolongo na distraction makambo ele kana est eza grave. Na Bible tango je pense que c'était Saoul mutakendaki na ba soda ko na bitumba. Si je ne me trompe pas. Asengi nzambe apese ba soldat ko bunda na bango. Nzambe alobi mema bango tuna mai. Na rivière. Mais nzambe ayebaki. Kuna nde nzambe okende ko sala bango ko pesa bango exercice ya koyeba qui est le vrai soldat et faux soldat. Tango bakomi kuna babandi ko mela mai. Ba muso omela lokola bambwa na munoko muso omela mai na maboko boy. Nzamba lobi ayebisi nini je pense c'est Saoul si je me trompe pas. Ayebisi Saoul omoni batonyo so omela mai na munoko. Baongu ma lokola bambwa kozwa bango te. Zwa ba bazomela mai boy na maboko. Azomela za kotala. O balobaka na lingala soda mulala kate. Mulala kadiso moko. Eza na Bible mutaza komela mai aza kotala tala. Mais ba muso akende kuna azomela lokola mbwa lobi ba ingana bango tout ba mela lokola bambwa. Ce n'est pas dire ce qui bozana match lelo. Bobo sani makambra est bokomika match non yango bokecha zo la musabino bozo landa match oui mais est ya mboka bato bazo kufa ye moko président na bino balakisi ye penda na fauteuil ya munene na ba ministre na ye baza ko ganga pona match mais il faut Félix Foza na Sony ata ko sepela ba filmer yo te parce que ozali symbole ya occupation na mboka wana makambo match il faut pas même omilakisa parce que peuple azo kufa. Namoni ya balobi na Kimpese kuna iza blagite. So Kimpese iza pembe na Kinshasa. Est-ce que bomoni na télévision nationale na bino baza ko lakisa bino makambo ezoleka na Kimpese? Donc bata Kimpese baza peuple te. Donc le peuple oya tikali oyo bozana ye fier ezaka peuple ya Kinshasa. Peuple ya Kimpese oyo azokufa lokola nyama ni ministre ni président na bino mutu moko azola ni chaîne télévision nationale ya télévision eza kolakisa makambo eleka na Kimpese te. Makambo uti koleka na kote ya Bandundu awa na Yumbi mutu moko alobela azate na est nde to lobate bande ko ngai. Comment tukoza la boye Congo ezali patrimoine national ya biso tout ezali makambo ya Félix te. Ndengo moni aza kofandela ba match comme na nema masanga pino pe bokomi koloba bo chef de l'état ya zotana na match biso to kosala ne te iza Congo na été iza papa na été bande ko ngai lu oyo iza bango iza lupango ya limité oyo iza ki ya Air Zaïre wana lupango na bango mais tout le reste ezali lupango ya papa na été pour Félix soki aki kozwa ba engagement bana na biso ba banda ko souffrir ba maman na biso bazo kufa ba de kolanga bino bozo mona maman ya 80 ans azo tambola makolo plus de 200 km. Mais Félix a fani na Kinshasa aza komela aza kolia aza ko ganga match ndenge ba gagner mais entre temps a prometa ki peuple wana a prometa ki bango ke ndako ya kufanda na bino na est awa Félix mukoni ko fanyino fanda na est kuna. Félix a prometa bino na ceux qui makambo est silité ça veut dire na échoué mandat na ngai. Mais aye du so ayi ko yiba ba élection afanda kaka pona ye makambo est bato ba kufa etali yete na Katanga kuna guerre eza kuna entre ba Katangé na ba Kasayen
bazako papa na ba machette. Félix etali yete. Bande ko langi biso koma biso nyoso tolingi to mitia na ndenge ya balumba boye. Ba homme animal. Bazako boma bango. Muto bazako azo boma bango bango ba obetele maboko. Eza na peuple nyamate lokola bande ko na biso Kasai. Ce qui vous déranger, moi je m'en fous. Peuple moko bololé. Makambo Félix azo sala. Mais vous allez continuer à soutenir rien. Kagame a eu la déclaration la semaine passée. Alobi Félix aza lokola eloko ya pema. Abi wana président. Abi wana président te. Aza lokola eloko ya pema. Isazika ko chuba ngo tonga boy ko panza na yango moko. Kagame muto alobi ngai te. Kagame alobi Félix aza lokola eloko ya pema tonga ka ya pamba ko pasuka. Mais tolzeli réaction ya Kinshasa toyoke eloko te. Et pourtant prometa ki biso soki Rwanda meki kaka oko beta masasi na Rwanda ba bombe. Ti lelo bande ko ngai tolongwa na kati ya distraction. Peuple na biso na est aza envahir par les Tutsis bauti na Somalie, bauti na Éthiopie. Ba eko sala renfort pa bande ko na bango ba Tutsi. Makambo biso tozolo bawa na chaîne nationale bokomona yango teo ya bino. Bokomona yango te parce que baza complice ya massacre ya peuple wana. Baza complice. Nani akondi mababo mamwana na ya fandi kimia. Bandeko bo partager message oyo. Oyo sala ka vidéo oyo lobaka il faut ko lobela gouvernement oyo occupation ya Félix ya ba collabo yango iza ko accompagner bandeko omoni nyoso o bozomona na est. Eza ko faire partie na accord Chilombo, il est responsable et il est conscient. Azo sala sembla et il avait signé avec ces gens là que il faut besoin une partie à Mabele. Ya ko sala ka sembla lokola aza président choma donc ye muto aza ko accompagner plan ya organisation eko kisama bakatanda ba Mabele na biso. C'est Félix le danger national. Et ça Félix. Parce que makambo ezo le kana est. Un vrai président akola ta journée mon côté. Akola ta journée mon côté bande ko nangai. Comment toko za la boy biso so toko ko malukola baluba ba to ba donc na ebité biso so toko mi mayele moko. Bazo bo ma peuple kuna bo fande na bino match eza mabete eza bien eza sport. Mais bande ko nangai to za lokola ba soda ba kende o mela mai na maboko. Ozo mela mai ozo tala. Mais bino boke ko mela mai na munoko pe bozo makambo ezo le kanzinga nzinga bozo eba même te. Surtout ba Kinois. Ba Kinois to ebite peuple ya ndenge nini. Kamera bo finga kilobi muyibi kamera. Ye wana boko mo betele maboko. Mais loko biso to ko yebisa bino kaka. Félix Nzambe basakana na ete. Peut-être tant muke ya tiki yo na muto mboka. Eza po o se repentir. O tika mabe na bandeko na yo o bozo sala. Mais tango loboko ya Nzambe ko telema. Bandeko na ngai. Sans ou avec les Kinois Nzambe ko agir na ndenge moko bandeko na ngai. Mutu nyoso o ya za complice ya massacre ya peuple wana. Vous allez payer. Ça ou avec les Kinois. Boye baki. Ba Kinois bokozala chicoté. Bible zolo ba boye bande konangai. Bana Israël na kati esclavage na kati ya nini ya esclavagisme. Ba déporta ki bango. Bazalaki na punition ya il fallait que ba vivre 500 ans. Sous oppression, sous domination. 500 ans. Kanda Nzambe le kaki likola ba bêtise jo bino bo sala. Omoni ba bêtise bo sala. Eza parmi biloko zo pesa Nzambe kanda. Nzambe a punir bango alobi comme bino bo yebi valeur ya Nzambe te. Bo yebi ko respecter na pesa bino te. Nzambe a punir bana Israël. Obi ko souffrir pendant 500 ans. Et pendant 500 ans bande ko ngai. Babande ko souffrir, baza ko bela souffrance mosusu e utaka na punition ya Nzambe. Souffrance
Mon souci tout oyo uti pa nzambe. Ata mukula mutu amukila kolongola ngote. Ata mutu amukila kolongola ngote. Bafande ki 500 ans na kati ya nini ya pasi esclavagisme. Mutu oyo ayo kokotanga azo tanga livre. Ayo tanga livre. Ya ba promesse. Ayo kotanga livre de promesses. Ezali Daniel enani Samuel. Non Daniel. Daniel. Ah, on appelle la Bible kala. C'est Daniel. Et ben c'est Daniel. Bande ko ya Bible. Bino pe botanga pe ba Bible te. Oh. Oui, c'est natanga ma Bible kala. Mais na yebi lisolo ya Bible. Je pense que ça doit être Daniel. Bande ko. Aye kotanga na livre de promesses. Aye ko mona place momo et comment make après 500 ans beaucoup za la libre. Beaucoup za sous ba esclave te. Et pourtant, bazala qui va dépasser 500 ans. L'icolo y a ignorance. Samuel, Daniel, Moutaye, ko découvrir yango. Obi, oh, mais bah, il sait que 500 ans, après 500 ans, il faut tous être libre. Mais tant qu'on va télémaki, bah, comme on va non, tous déjà libre. Bah, se libérer qui? Mais oh, besoin mon na Congo. Bandeko. Na uti ko benga oh dollar comme c'est na 28. Et koko mati na 45. Nzambe ko matisa yango ti na 45. Bino bato bolo ba fachi beton. Boko bando kende okena banki obetika code 20 e bimisi mbongo. Oyo kinzala osambelika 20 ekiti. Nzambe alinga ka peuple oyo za ignoranté. Nzambe alinga ko sauver ba oyo baza o peuple aza éveillé, peuple a comprendre comment Nzambe akoya ko aider bino. Soko za bolole yeba ke Nzambe akotiko na kibolole na yo, ye moko akotinda lisuba tumusuba ya komone na yo. Yango tozomona na Congo. Libanais aya abeti congolais, chinois aya abeti congolais, indien aya abeti congolais, Nigeria abeti congolais, rwandais abeti ougandais, ba tout ba komone la bino ba ko beta bino. Parce que vous avez peuple, vous comprendre que il faut que téléma. Nzambe alukaka soko Bible lobi boy. Ça la première pas, deuxième pas, dixième pas, c'est Nzambe mutako sala yango. Yo téléma kaka. Mais bolingo o téléma te. Peuple moko ye moko ami poneli souffrance na ye. Peuple ye moko azo linga liwani ni akufa. Azo mi ponela ngana lingina kufa na ngai ya machete. Ngana lingina kufa na ngai bo tuta na liboko. Peuple moko ya bolole boko souffrir. Toza ko pousser bino bozo conscience na bino ma militaire ceux qui bozo conscience te yeba ke boko za ba première ba okufa lokola ba nyama parce que vous avez prêté le serment pour ko défendre le peuple wana mais bino moko bokomi bato bokomo boma peuple wana yango moni ke Nzambe paza ko frapper bino bomoni gouvernement oya Félix bozo mona boko mona yango lisusu te kaka ndenge ba nini Moïse aloba pona bana Israël bana Égypte. Les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Kalamingite. Gouvernement ya Félix Bozomona. Boko mona kabango lisusu te. Na mboka na tomona bato impère. Tomona bato impère ba limwa. Dites amen que gouvernement Félix Bozomona ngo lisusu te. Bandeko, oh Bozomona no a prêté serment. Bandeko, c'est faux ça. Prestation à serment et assurance te. Donc, au moins, les combats va te belé, parce que Dieu, il a besoin de qualité de combattants qui vont libérer les pays. Il n'a pas besoin de lâches. Il y a un moment de combat, parce que Nzambe a besoin de vrais combattants au bazar, nerf solide. Yo kaka sikoyo komi oh apprêter c'est encore 5 ans encore chulamboma muto alobera 5 ans oh 5 ans encore chulamboma nga 5 ans encore je serai toujours fort 5 ans na kozala kaka boye na bando loba vomie na kufa ya kotele makena kufa na pongi bino bozo kufa lokola banyama ba mususu bazo boma bino na batonga epa ba india ye na tonga kisi ya lokuta pompe okufi na ba capsule
o ezakula ba teramisine banini bazo tia na kati kuna ba mabende ba komi ko tia ba congolais ba mabende na kati ya ba capsule ozui antibiotique melibo kuna na kati za na libende tala nkoma ba bo mabino parce que boza peuple moko bololé frappe o bozo mona souffrance oyo nzambe muta o frapper bino mais nzambe moko jura ko telema attaque porale moko ko telema na Congo wana akokweisa nini ba égyptien bozo mona yo ya Félix dès qu'on a place aux alliés zala déterminé information on a sali émission ezako lobake ba Ougandais ba koti lobby na est ya mboka na éviter so baza plus de 200 000 mais gouvernement à Kinshasa ezako l'accélère moko te na chaîne nationale gouvernement complice Nzambe apambola bino. Merci mingi na Chirac Makayabo, merci mingi na direction, merci mingi na Djanga Paola, merci mingi en tout cas na bandeko tout oyo. Bokoti boye baka ke information ezaka ke na est ya mboka. Ba na côté ya Mimova, côté ya Sake, ba bombe zo beta kuna na ndenge blague te et pourtant président na bino a prometa ki biso soki ayoki ka scarmouche atamata akokende ko tia ba ordre ba ordre soki Starlin soki nini a beta Rwanda ti lelo to moni elo côté lelo ne nazo bisa bino neni côté ya nini ya Ruchuru plein de Ougandais ba katisi ba allié à Félix Uganda baza ba allié à Félix donc tozo ka réaction mon côté na radio na o ya bino ya Okapi na chaîne nationale elo côté ba to ba fandi kinia mais okomona na chaîne nationale ba olobe la Félix ba olobe la match ba olobe la musique ba olobe la prière. Mais na makambo zo le kana est mutu moko azolo bazate. C'est genre des opérations Rena Mukamba pour ça. Bande ko langai tozo a conscience. Dolce vita merci en tout cas bande ko langai message ezaka ke biso to ça par la biso. Neti ngai nazaka fier. Na onga na salaka. Mais même si un jour je ne suis plus là, je sais que mon fils, mes enfants en tout cas ils seront fiers de moi. Mais yo continuez l'acheter na yo, continuez la kosala ba bêtise na yo. Tango ba toza ko dénoncer makambo est important, yo zo zo vidéo oya ko finga kabiso, ko finga boketu pa zo yiseke makambo match wana, bozo beta match za kuna ba to okufa, yo zo sala vidéo zala maudit. Na ajo za nango. Na osenge pa nzambe alongola lisusu mwa ndambo okende paso za inutile na kati ya société. Nzambe alingaka bato baza utile na kati ya société. Mais soki yo mutu baza ko boma bandeko na yo oza ko leka ofinga mutu aza ko dénoncer ba massacre ya bandeko na oza nyama na moni utilité na ote nzambe soka ozwa yo. Est-ce que bino na poto bozo mona ba israélien na kati ya distraction bona ba palestinien na kati ya distraction bozo mona ba ukrainien na kati ya distraction mais ezaka peuple moko aza bololé ba bomaka ye ba okate kingo azo betela mutu abomi maboko kingo maboko ezaka congolais. Christian Wapongo Kayembe, merci mingi en tout cas. Bandeko losako mingi, na bandeko tu bokoti. Oya sala ko ya lobaka lobande ko nangai. Par quel moyen libération amboke koyande ko nanga ko sala ba calcul kate parce que nzambe ayebi ndenge na agisaka ndenge na operaka. Mais yo tikalaka na position na yo soko bundaka kendo bunda soki olobaka loba yo soda soki oza muta munduki simba munduki na yo yebake Dieu est juste. Ce qui Félix a gagné qui va élection à voie normale. Félix a aussi sa 5 ans. Mais ce qui a trichaki, il y a que bino pe bato bobetre ma boko accompagné na souffrance, boko ganga, ti boko dénoncer bino moko que Félix a gagné ba élection. Pour le lobo lobisa bino qui a gagné ba élection c'est souffrance hein. Souffrance ko lobisa bino. Yo zo vidéo zo finga wa yambo, o finga ngai o. Bande ko biso tozangelo wa oliate. Tozangelo wa kolia te. Yo mutoza na nzalo zo finga muto azolia. Ozo mona ke c'est monde à l'envers. Ozangelo wa kolia mais ozo finga muto azambilo wa kolia. O peuple ni bololé boy. Merci mingi Antoinette Kikundia, merci en tout cas Lionel Bossete, merci. Merci mingi na la grande dame Yuni Shebanze, la grande dame donc la femme d'affaires toujours au service du peuple Yuni Shibanze le sako mingi toujours na Gessen Strat
na numéro 92 na numéro 53. Merci mingi na bandeko tout oyo baza koya kosomba biloko epa ya mwana mboka Yunishi Banzi omo kende kosomba biloko epa pakistanais bandeko nazo kama na lost bon ngape na mopaya na lost hein eza na ba indien moko baza kuna soki na gare baza na magasin ndeko na bino congolais aza africain aza noir aza awa mais okomona mutu ake kosomba biloko epa pakistanais epa indien parfois nga mongo na mona kana biso congolais vraiment congolais au changer te hein otiki ndeko na yo oke kosomba biloko epa pakistanais epa ya indien siko mu colonie na india ko yoso est-ce que bino mona ba indien ba osomba biloko na magasin na biso bomona bango ato boyi na yo ko ya kosomba epa bandeko no ba congolais nzambe akotinda ba angelu ba ko ya kosomba nzambe akotinda ba angelu ba ko ya kosomba mais ce qui est grave tango tozwaka ba matanga liste wana bokende kosenga mbongo epa ba indien te na ba pakistanais bokende osenga kuna te bosenga ka bandeko na biso oyo bozo ya kuboya kosomba biloko epa na bango yo moto sombaka nzambe apambola yo epa ya bandeko na biso ba congolais eza awa epa mama Yunish eza epa mama Vero place okotinda biloko epa mama Marie na Gambela epa ya mama Marie Betenge merci mingi na bandeko tout bosomba ba biloko epa ba patriote yo pe okende kosomba epa ya ba indien somba ka ndenge ozo somba kuna jour okoza na problème koya na liste na epa ba congolais te kendo yo sa pakistanais ke mama na nga akufi ndeko na nga akufi ba cotiser oui c'est clair toza komeka kolamusa bino koboza na esprit ya patriotisme peuple ya biso omona mama Marie nini mama Marie na Gambela na Matonge otiki okoti na magasin ya pembeni pa libane epa ya nini ya pakistanais soko moni kuna ezate nde okoti wana na bandundo soso mi place moso mama kisala kindeke ezate diana bando sala bino kisala kindeki siko ya nini ya viande hachée mais kisala kindeki asali pe ya musunyi mais za kisala na sele siko kisala kindeki beaucoup soyango osombi sombi bisika mosusu omoni kuna kisala kindeke te oyo tone pa Congo le boza na amour ko na pesi modi mingi na ba mama tu o bazana ba magasin nzambe apambola bino bo continuer bo te décourager te soki ba congolais ba boyi ko sombe pa na bino nzambe akofungula ba angelu likolo ba ko ya kosomba po bible lobi mutu nyonso akolia na mutoki na ye tanke oza koluka ngo na mutoki na yo nzambe akoprouvoir akotindela bato ba ko ya kosomba ata bato bikolo musoma ba ko ya kosomba dit amen. Oh, bandeko na ngai. Boni boy bolinga ka kolobisa biso tout le temps. Merci mingi la bandeko na ngai Patrick Fataki, merci mingi Losako mingi. Gaspard fils, merci en tout cas. Nzambe apambola bino. Churambo malembatable makofi mando mama di. Losako mingi churambo. Churambo. Yo yanga ki mukolo yo monaka. Ya vie no nyoka longo mona ngote. Churambo. Oh, eso ali abali la kimukolo eso chula mbombo vie na onyoka longo ha mukolo auti kobala hein merci mingi l'imbattable tina nga cotisation pona makambo ya chaka Kongo chula mbombo oza pe sportif oza muta art tina mbongo kotoyo hein oyebisa ki baze kwa ki makambo mbongo na longole mwa ndamba côté mbongo na longole mwa ndamba ok merci mille.